bazo kolela mama kufi atikeli biso et le côté mobali ateki biloko nyonso gigolo Claude Machala fala benga famille à mama Chalamwa. Non, même si babengi binoté et y est déjà. Non. Est-ce que ceux qui te commis kuna bandana no souci bandana no ko réparer bandana ko réparer début que réaction na bango début ezana on mapé. Très bien. Parce que il fallait eza obligation. OK. Fallait qu'il benga bango de un Claude Machala bala Chalamwa na te, il n'a pas ses droits. Abala été bongo pendant tout ce temps, tu es bango so depuis 2000, so 2001, so 2002, depuis Kalawana, Abala été. Nana média na mukili bo to ebi kabala été. Siko ya ko batama famille o fe ba kabala e babi kabala été. Bongo biso to confirmer pourquoi. Pour ceux qui sont visiblement, c'est que en huis clos famille. En famille. Mais en huis clos pe basalate. Très bien. Donc, so eza bongo Claude Machala n'a pas le droit ya bomba sango ya liwa ya mama Chalamwana. Parce que monto fois signé ba ko tsako na ina mort eza membre famille na e to mo balu abala légalement. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de toloba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko mbako aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous, tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux.
Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu, il est temps de vous informer. Bandeko Nabiso Nyonso, ba meilleurs abonnés, le meilleur fan. Makambo ezali minene, makambo ezali grave na Kinshasa, liwa ya mama tchala mwana simana yango tozali bongoka juste na 3 jours ya pamba depuis disparition ya maman. Mais makambu ezo kobima kaka ebele ya minene lelo lisusu ezo kobima. Il paraît avant la mort de maman vidéo moko et salemaki audio moko donc et salemaki la famille bazali tellement nakanda la famille bazali tellement déterminée na liwa ya ndeko na bango et derrière yango pe ba problème ezali ebele bandeko balandi ya émission obino bolinga yango. Tout ça, une façon de vous apporter des bonnes choses, une façon de ça là-bas analyse na émission avec ma concert Sarato là, Yazalaka invité spécial Lelo Tokoluka tout ça là analyse sur la famille de maman Tchala Mwana face il y a papa Bokilo na bango oyo eza bongo papa Nabiso Claude machala obino nyonso bobo yebi producteur ya maman. Au départ, il était le producteur Yamama Tchalamouana et puis ensuite, Lelo Azar, papa Nabiso, Bisika Boni Mama, Akoufeli, mais tout autour Nango Makambozali et Belé. Et la famille va livrer un secret, une vérité. Oyo, et Belé, Yeba qui angote, o et Belé, comprenez qui angote, Bandeko Balandi, tout ça, là, juste analyse tout autour Nango. Voilà, je salue le meilleur fan, je vous dis un grand merci. Le président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Solia Bambemba, Fatou Doukonti, Makia Lakumba, Bertin Condé, un monsieur qui a un bon cœur, Bertin Condé. Merci beaucoup parce que yo Olia Kanaba orphelin, Omela Kanaba personne vulnérable, Ola la Kanaba de Baye Oyo Baza la Kana souffrance. Un grand merci Nabino, un grand merci na maman Bijon Ketani, maman ba 90%, maman fait l'équipe bien, biso tozala quitté, mais bandeko balandi na kanisi, bokozwa même ata moi Nchwaka et ko sala do quelque chose de bien, au bonga na papa Jean-Pascal Leka. Maman Deborah Lubanda, Kilo Amer à Calgary, maman Surprise. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, là où réside la confiance, il y a papa Noé Mavaka Lanzinga, c'est-à-dire Cour suprême, maman Zozo. Je vous aime beaucoup. Un grand merci à maman Yvette Mbango, Fifi Wechila Star, Bande Konyo Sobolingaka émission, on a passé bino Mbote Nzambe Azala Nabino, Jenny Beta Industriel, Tata Poe Fapekato. Maman Mapasa boza tellement ébélé maman qui a la kumba déjà ndeti na dédicace qui est bozali vraiment ébélé ya kolanda émission bisika ezombino boyende to bana émission na biso bon de livre azali sima na caméra botwa lepe obe azali obeka sima ya machine kuna azoko sala mosala na ye okofongola plateau to luka moto pesa maman Sarah to la maloa parce que actualité ezali moko la disparition ya maman Tchala Mwana oyo ezoko bimisa mambo belé na luka moyena pesa na Sarah maloba Sarah mbote bonne santé. Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va bien. Mes condoléances, hein, le monde artistique Yambo Nabiso, nous avons perdu Moko Yaba légende ya musique ni Yambo Nabiso. Vraiment. En tout cas, les autres ça passe. Mais ils ont dit ouais. Mais maman Tchala Mwana n'a pas fait. Très bien. Donc lui comme Nzamba Sunga kaka. Nzamba Sunga. Très bien. Courage na famille nae, courage na Claude Machala, courage pe na ba musicien baza vraiment touché. Laisse-moi te dire félicitations à Barbara Kana. Tout le monde a une présence là. Oui. C'est maman Tchala Mwana. Donc les musiciens baza touché pour la loi à maman Tchala Mwana quoi. Et condoléances. Très bien. Mais avant qu'il na analyse ou lelo, on va essayer un peu de parler des choses où beaucoup de personnes bayebi yangote. Une petite question par rapport à Yando Lobby.
solveli ba musicien na yebi papa JB Mpiana tiko beta karate mon teki miko za kike na yebi maman mais l'essentiel que son ekoti et moi pe na revese que osali lokola na ndenge ya bandundu bien bandaka ezate mais au moins son ekoti donc yango moni no couvrir yango c'est ça mon travail. Et puis c'est ça aussi rôle ya Odo nga funa jouer na plateau bien que le réalisateur était Kidiba. Donc na yebité ici déjà à Boaki. Bon, je sais pas. Mais aujourd'hui papa chéri à Yemba, bah ça la fête était ce qui est pas voisin et ce copé là moto. Mais face à cette situation depuis la disparition de maman 3 jours aujourd'hui si je m'abuse pas, mais absent total, il y a pas musicien. Sarah, quand tu regardes ça, tu te dis quoi maman? T'as dit et ça a passé. Et on a auto félicité Barbara Kanam. Elle a qu'ici combien tchala mon abandé kokoute na motema nae. Très bien, très bien. Parce que quand la rati mukolomatange obima, ils a sens c'est-à-dire. Mais mutakufi lelo ba monyo le kata na famille nae. Au souhaite ta mes condoléances, ba mes condoléances nayo ba condoléances nayo. C'est important. Très bien. Mais tant que batwa c'est la carte, c'est la corps et bima, tout ça la boue, tout ça la boue. Et ça dépend de la considération mutu na mutu quoi. Voilà. Donc ba mission au bazoyate, allez-y comprendre. Et il faut pas oublier, il faut pas aussi oublier que mutu na mutu part na ba tendance na. Très bien. Tu es bima ba onenge comment okende. Oya boye. Aussi 24. Vous êtes 32. Moi comment on est ati. Oh les la noura mama tchala mwana na musika mais ma kokia okomande. Exacté. Mais est-ce que ça aussi c'est pas coach en cause leur travail où ils alliés important au four au salle le musicien. Ah. N'habité. Très bien, voilà, Tokota Kunate parce que c'est un terrain, il y a beaucoup de mal compris côté Kuna. Bah, comprendre bisoter. Alors, s'il vous plaît, je suis en pleine émission. Heureusement, la Tchangongo na vibraire. Saratola aujourd'hui, Maman Koufi, na morgue Kuna Bisika Bakina Kikocha maman, sa famille, Bazo Kolela, Maman Koufi. Atikeli biso et le côté mobali ateki biloko nyonso Gigolo Olanda boye makambo belé oyo et les kaki na réseaux sociaux Sarah s'il faut que ça la analyse tout autour ya maloba ya famille oyo tu trouves pas que ezalika ba familles africaines o ba loba kake bazo vivre na ndeko na bango mais ba visaka ba bien o ba ndeko na bango bazalaka na yango kolela ya bandeko wana. Tadio moni bazo vivre nan de kona bango mais bazo linga ba bien de kona bango. Yeba yango na ba famille nyonso eza na bato ba tshela ra motema bali konzi bazalaka. Très bien. Nde toza boye toza na tadi na biso soki ata mutabeli to na zangi mbonga ndaku to na zangi ya olia neti na ba feti boye tadi na biso ba mbongo opesa. Tadi na biso sunga famille. Donc or kolela ndeko na bango, c'est tout à fait normal balela pe que tadi na biso sunga famille. Ba kolela pe na ba bien wana parce que ba bi tadi sunga famille, tadi aidara biso et comment on a makambo susa comment raisonner soki tadi azalaka. Donc tadi aza important. Maman Tchalamo na pe azalaki important pour na famille na ye. OK. Voilà, Azalaki est tout à fait normal d'aller la mahamba bambongo tati. Azalaki important la famille nae. Très bien. Mais aux hommes on a dit que Sarah aujourd'hui d'abord boyoki sangwa mawa ata ba bengi binote pour ba kinotika moto na morgue. Mais cela lingi ko signifier que vous devez manifester kaka que il fallait kababenga biso et puis herbo komi kune komi makamosus pour bandi ko citer déjà que non écoute aussi sa question te eza obligatoirement Claude Machala fala benga famille à Maman Tchalamwa. Non même si babengi binoté et y est déjà. Non. Est-ce que ceux qui te komi kuna bandana nous souci ya de bandana nous réparer te bandana nous réparer début que réaction na bango début eza na mapé. Très bien. Parce que il fallait eza obligation. OK. Fallait qu'il benga bango de un Claude Machala bala Tchalamwa na te, il n'a pas ses droits.
ana droit wana te. Abala été bongo pendant tout ce temps to yebi bango so depuis 2000 so 2001 so 2002 depuis kala wana abala été nana média na mokili boye to yebi kabala été siko ya ko batama famille o fe ba kabala e babi kabala été bongo biso to confirmer ngo pourquoi pour ceux qui sont visiblement c'est que basala qui en huis clos famille mais en huis clos pe basala te. Très bien. Donc so eza bongo Claude Machala n'a pas le droit ya ko bomba sango ya liwa ya mama Tchala mwana parce que monto fois signé ba ko tsako na ina mort ils a membre famille na e to mobali a bala illégalement. Non mais na loi na biso maman déjà au-delà de 6 mois, vous êtes moi si. Est-ce que que batebele ba condamné qui au place wani komama wapi? Na loi na biso ngo komama wapi ta besoin de prendre batu makambo ezalate. Non mais est-ce que zo considérer ka bango ba marié te papa bongisa langage ba considérer ka bino déjà boza mwasi na mobali mais ba marié te. Kasi mais déjà ko za mwasi na mobali atana likangu boko za la mwasi aza mwasi na nga mais ko lo ba femme mariée hey papa wana eza na mibeko. S'il vous plaît to kende na voix oyo esengeli même donc selon toi lokato sali 6 mois de basala ki basali ba année so ilelo moi ça zali na mbongo ebele ba okabola na libala ni basala ki s'il vous plaît et bongo bongo lo bango l'état s'il vous plaît que na l'état pour chez l'état s'il vous plaît et comment mi wapi s'il vous plaît na code de la famille, je pense que ceux qui nous suivent, ils ne sont pas de bêtes. Bazali batu ya. Tenga na mona code de la famille wana. S'il vous plaît, c'est faux. S'il vous plaît. Na yo kangote parce que na assistant na ba mariage, na assistant na mambo belé o etali makambo etali ba couple. L'état na biso e reconnaître loko wana te. Non, déjà est considéré comme muto afandi au-delà de 6 mois. Jamais. Na mobile place moko ba considérer ka bango couple moi si na mobile na jamais ngana e bien ngote. Oui, il faut alors ton PC exercice ou bien il y a des avocats qui sont là, il y a de magistrats qui sont là, ba tout basé belé. Abenga. Oui, si vous avez un avocat ou aza mieux placé au koki kobengaye totunier parce que peut-être moi je suis ignorant, peut-être nga na évité, peut-être nazo comprendre ngo na marque nanga et je ne suis pas aussi censé de tout connaître mais au moins ah linga to l'exé na live té na émission té bako kata to benga to zo information to zonga. Merci beaucoup Bandeko Balandina Kanisi, nous sommes de retour ici après discussion nanga avec ma consoeur Sarato là vous savez. Nous faisons ce travail une façon de vous informer, une façon de vous apporter des choses vraies, des choses sincères. Par rapport à Moussala Nabiso, nous devons toujours bien faire les choses. Voilà pourquoi on était obligé d'appeler un maître et avocat. Vraiment. Ou bien un magistrat pour que après ça précision sur tout ce qui s'est dit. Moi, si na mobile déjà ce qui a commis déjà au-delà de 6 mois, l'État congolais a considéré bango ba marié. Moi si na mobile. Donc merci beaucoup na maître O Auto Pesabiso explication, ce qui veut dire quoi? L'État a coquille qu'on considérait bango ndenge bafandi parce que au leki 6 mois na batu temps belé. Ça a un avantage à moi aussi. Que non lelo au coquille kotika ya qui n'est ali impossible azo ko reconnaître ngo mais sur le plan légal na o donc sengeli ezala raté ezate na l'État ezala raté. Peut-être vous aussi qui avez l'espoir, l'idée que ndenge na fanda ka buitoza na biso na libala ya kato fanda toza na libala ya kato fanda lokola mobali nanga o doza na bomengo lokola mwasi nanga azana na bomengo ya kato fanda donc lobby peut-être je vais profiter na babiloko oye donc azanango bakoki ko reconnaître yo na ndenge mosusu mais légalement sur le plan texte ezalité aux alliés légitimité parce que exemple na koki kozwa et au Sara auti kozwa na ke na ambassade aujourd'hui pour un dossier formulaire moko boy lorsque na ko se pointer face il y a ba questionnaire ce qui na état civil na question que oyo na ka marié ou bien célibataire je serai obligé comment célibataire ou fiancé.
parce que ceux qui n'ont marié na kozala na acte de mariage te oyo et pour représenter makambu onga na lobi. Donc une façon pour vous aussi de prendre des précautions bandeko bozolanda biso par rapport à la situation en Sarah. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que ça ne donnait pas le pouvoir? Il n'a papa Claude Machala lorsque sa femme était morte. Maman oh babano fandana yenda kumoko azwa ebembe akenokotika na mort sans pour autant à consulter cette famille. En tout cas, tu as dit au moins na ngai na lobaka na temps au mingi na zuipe na ba kufana na ba maître avocat na pesi maître Magimake Sembo taloba na ngelo moko petite sœur Poliba na bino eza na sécurité faut ça civil. Civil pourquoi? Même na quand na domaine na visa wana so babalanga coutumièrement non comment célibataire ba bien ngote o loba o yela bangoni ke ba pesa kimbonga libala etali bangote ba reconnaître kaka civil o ya l'état même na banque so ke na banque ba tuni oza marié ou célibataire o naza marié yela biso acte de mariage pour toko ça la compte moko pour na mwasi na mobali kaka soki bazali marié bazali lié na union moko bo illégal. Donc quelque part même coutumièrement ils ont pesé et pesakate et pesakate et pesaka sur le plan ya makambo famille familiale mais voilà. sur le plan juridique ça pèse pas. Donc babala au coutumièrement yo monara lora ke babala yaya au cause de la surprise mobala koufi ozu pata $1 t'as dit ozuité parce que babala oté l'état considéré babala oté. Donc papa na biso Claude Machala azalaki na pouvoir te ya kozwa corps ya mama Chala mwana kokota na mort yé moko. Il fallait qu'il quand même azala accompagner na famille nae. Très bien. Soit quelque part non mon appel papa Claude Machala alingai ko protéger corps à moi sinae. Corps à moi sinae. Tam so boya ki na tongo etana batu basa nini ba filmer humiliation. Oyebi ke ba humilier corps à Marie Misamu. Oui, et pas de on a vu ça moi c'est youtubeuse. Parce que boya ki peut-être le kwane kokai kokoma tant mieux a précédé akenda avant. Les appels kanisa malamu asalaki ko bimisa moi sinae ba heure wana kokoma na mort. Mais tango komi benga famille l'information avant ekota bozela famille na esa nini et mon ande kona bango e signé ba kotisa ye tadi or ya kozala na babolingo na biso famille ya mutu ezala famille ya mutu. La famille reste sacrée maman même si babuna kabaswa naka mutaliboma kuta za mutaliboma so tutie famille ye siko mutu aza normal akufi très bien obenga famille na été ezaki vraiment imprudence azaki na droite ya ko ramener corps à maman na morgue peut-être eloko elinga ke sauver acte de mariage nous sommes mariés légalement c'est ma femme famille na ekoya mais beaucoup de moi na malili pour na protéger corps na ebebate voilà. Mais aussi le corps d'une personne pour ebeba c'est pas un jour hein. C'est pas un jour, ça peut prendre. Médecin parce que Mikolo beaucoup plus, comme c'est trop scientifique, alors nous voulons avoir de précision. Il y a Babylone qu'on a. Matila, ce qui est pour un jour. Un jour. Ok. Le corps humain. Un jour, je pense pas. Un jour que Moutakou le local le lopé à. Le na internet ou bien vous qui suivez ça, bon tu l'as dans commentaire, mais je pense pas. Peut-être Ekoki Kozo 2 jours pour abano vimba donc 2 à 3 jours si je m'abuse pas 2 à 3 jours pour nous autres et bano beba avimba apola abimsa solo. Donc c'est un peu ça, mais aussi Sarah bien que ça, mais ça donnait pas aussi le pouvoir à la famille de pouvoir insulter aussi papa yopé afandina mama Chala mwana tamulai à accompagner na makambo ebele à produire. Aujourd'hui, papa Machala Azali na identité grâce à Mama Chala Mwana. Mama Chala Mwana pe a comment le lot na identité. Il y a na makamusu c'est grâce aussi il y a papa oh mais ce n'était pas aussi une façon il y a ko exposer mutubo na place publique Sarah. Bon ngala ebi na papa Claude Machala mutazwa identité grâce à Mama Chala Mwana parce que ngala ebi Claude Machala inventé.
na yo yo kai kaka Claude Machala les Mbingazor comprendre donc so ype azaki producteur na ye tout kala oyo ka production monte Claude Machala produira Mubatu avant Chalamwana. Très bien. Donc c'est que production na ya liboso asala ngo pa Chalamwana. Alors soki famille pe ezaki na pouvoir wana ya kofinga. En fait famille tokeno na anglais ya omema corps na morgue. Parce qu'après cette émission, il y a une émission où il y a déjà historique, il y a maman Chalamwana. Après avoir commis ma corps na morgue, déjà ils ont mabé parce que attention ils ont qui Chalamwana té, ils ont qui que Claude Machala mutakufaki et que Chalamwana quand ici corps na une morgue sans famille na une problème. Très bien, très bien. Ingez a problème. C'est logique, c'est normal. Donc hier mon Claude Machala pesi bango accès au fingaye parce que ça ils ont abattu mususu balingana bango yote de abanda kala sko yo mo pesi bango pe a piste basani bafinga yo parce que akoka ikosala acte wana te yango ne pesi pe famille wana pouvoir ya ko finga ya ko manquer ba respect donc basu bakanda na yo bazaka nango déjà basu porte sikoyo ya ko attaquer physiquement comprendre alors voilà pourquoi famille wana ezwa ki accès c'est que famille wana il se pela na relation ya Claude T na Chalamwana parce que so yo qui même ba propos na bango zo comprendre directement que couple yo bazako linga mobale ote parce que pela ina été mais bazali na choix te parce que zaki choix ya ndeko na bango. Très bien. Alors tant Claude a pesi bango accès yango moni ba manquement ya ba respect mais aussi merci beaucoup l'équipe technique, merci Nabino Nyonso. On nous apprend que c'est 48 heures à 72 heures pour que ya mutu et Beba. Donc, dans 3 jours. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est qu'on avait raison, donc, quelque part. Merci beaucoup à ceux qui ont travaillé donc, avec vous. C'est bien. Maman Sarah, ko baxi la bino a baxi $5. $5 dans votre salaire. La bino, ça sera quelque chose de bien. Tout ça, trop rapide. Hein? Ça sera quelque chose de bien. Au lieu de Lukaka. Au lieu de Lukaka, qui n'a qu'à trop loin. Et puis, le gens, bazali na information. Mais aussi, Sarah, justement, quand on a un peu tout sujet mosusu. Est-ce que tu donnes pas raison aujourd'hui? Au départ déjà l'action était mal partie. Ya kolongola maman nandaku komemaye na mort déjà ezali mabe bisonyo soto kondana kiango même nga na olingate. Mais réaction ya famille oyo Sarah. Tu vois pas que non, papa Claude P. a la raison que même si na bengi bango, na kopé sa bango information, mais information aussi ça pouvait tourner mal des sous contre nga et créer les sous des bandades ou alors il serait mieux qu'un azwa moi si nanga na kimia na kende na ye na morgue Sarah. Ozo mon appete que non bango moko bazo kopé sa vraie identité na bango peut-être ya moi bozangi, ya moi faiblesse moko en pleurant votre sœur. Et il y a qu'on réclamer Kabo Mengo Sarah. Poto Kabwana. T'as dit ton Kabwana. Kambouze Bélé. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Comprenez si j'arrive pas à fixer mes yeux devant le caméra. T'as dit à combien aveugle? T'as dit is aveugle. J'ai un problème de vue, donc mes yeux sérieux, ça va pas. Donc ça va pas vraiment. Mais le bon Dieu va faire grâce déjà. Et les cas bien. Nzambe azala na bino lobi ko le kalilo bandeko balandi ya Top Media Télévision bandeko balandi ya Sarato la télévision Nzambe apesa bae ba luka bana ba pesa bango bana mapasa ba epe ba luka mabala bozwa pe mabala bino pe bato bobali Nzambe asali ete bobala bokende tina mairie na état civil pour que mariage na bino ezala légal mais soki eza kaka keno tokenaki kokuta na famille o bakutani. Sincèrement, lobi na tongo okozala na ba problème parce que oko justifier yangote mbongo wana ekozonga kana ndenge ezalaka Nzambe azala na bino lobi ko lekalelo. Merci beaucoup. Merci.